Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Alors que bapesi bango lisusu moratoire il y a 3 jours ceux qui ba confession religieuse bayo kanika kate solution nini ba kondi esengeli bazwa bakino ba réagisaki na micro ya KNB News. 22e réunion ya conseil de ministres esalamaki mokolo ya lobby vendredi 1er octobre 2021. Ministre ya Petantik Augustin Kibasa Mali bazalaki na séance de travail na délégation moko ya ba entrepreneur suisse Global Messenger Service spécialisé na messagerie. Wana nde quelques éléments autres ko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo samedi 2 octobre 2021 au nazali na plaisir ya ko présenter les bino yango kasi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi tike to fongola édition ya mokolo ya lelo wapi ba sénateur bazalaki na plénière pour na ko évaluer pe ko projet pour la 9e fois état de siège na Nord Kivu pe na Ituri. Tokozunga ya bino na ba force d'état ya na édition na biso ya mikolo ezali koya. Kaka ndenge na yebisaki bino na ebandeli alors que bapesi bango lisusu moratoire il y a 3 jours ceux qui ba confession religieuse oyo bayokani kaka te solution nini bakondi esengeli bazwa bakino ba réagisaki na micro ya KNB News na nzela ya Pegi Ilunga. Bakonzi soki motema malamu ezali catholique na protestant baponela biso mutu ya malamu po bango nde bato oyo bazaka na pasi na biso bayo baza na posa pe elese le kamalamu po bakonzi mususu ba mususu bakoya wana kaka batia mutu na ba intérêt ya bato mususu mais intérêt ya population te ya watu zo senga na bakonza mboka na confession religieuse bazala na motema kokita toza na posa ya mboka mutu oyo baza aza crédible po ezwa kokoso te na ba élection ni mutu ya sengela zala mais soki bote mutu oyo lobi onga inazwaki ye azwi ndenge nini biloko wana ndio population kuna pe tolingaki ete nde loko tozoboya lisusu ezonga na boka na biso ngai susi na ngai ezali ndenge batikele bango batemps ebele pourquoi bazwi solution te bon président assemblée nationale akata makambo po to continuer après 3 jours soit so bazwi résultat ya bien te bango bapona wana oui bakoki kosala yango bapona na bango mais nani oyo bango bakotia soki totali bien nazolo bango clair soki totali bien bango bakoluka moyen batia yango ezala ngambo ya pouvoir or il faut baluka mutu oyo azala neutre il faut baluka mutu oyo lelo soki ekomi ke yango oyo ata ozwi ozwa te oyo akozwa nde bakotia ye mais soki totikeli mpe bango mpe ta mingi bakoluka kaka na faveur ya mutu moko. Or, babiloko wana, on souffre! Regarde un peu tous ces gens bazoleka awande kunangai. Tout souffre! Nous sommes au ponani. Pona makambetali ma ponami. L'État doit changer là, so ba kokite yo Assemblée nationale azwa mutu ba tiapo kimezala. Et puis là on s'en appelle so ça mi bongo et que la solution te ba ngoma confession religieuse solution te. À la prochaine élection au Koya, l'État va associer sous bangote. Pour important c'est au moins ça te. Bango ba la bolingote entre eux. Ba l'autre l'intérêt na bango. Église ils va pas na ye. Donc balinga mo ba ba jalousie mo za kati. L'État a doit changer makambo wana. To limi sous bangote. L'État a doit changer wana. La prochaine élection ezoya ba 2027 soit 2028. L'État a engagé à pour permettre qu'il mette la pour l'État mettre l'Union. Assemblée nationale, c'est ma prérogative parce que c'est délégué à peuple. Tout le monde a une confession religieuse karaté. L'Assemblée nationale, c'est ma prérogative parce que c'est élu. Interner Moutou, tout qui est en avant parce qu'il y aura des élections dans une année, quelques mois. Il y aura des élections. Alors on va continuer jusqu'à où? Le président de l'Assemblée nationale, ça va moniter 3 jours, on va passer. Bon, interner Moutou, on a une si confession religieuse parce que c'est majoritaire. Pour le combat, que ceux qui, catholique, SCC, donc interner Moutou, si confession religieuse, c'est ça. Bolanda compte rendu à 22e réunion et conseil de ministres à Salamaki Mokola lobby vendredi 1er octobre 2021. Pézala qui rendu public le ministre de la communication et médias Patrick Mouya Katembwe. Normi Pilapo n'a pas détail.
22e réunion ya Conseil de ministres et Sademaki vendredi 1er octobre 2021. Réunion présidée na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Zalaki na 5 points inscrits na ordre du jour. C'est non compte rendu et Pesamaki na ministre ya communication et médias Patrick Muyaka Tembwe. To banda na point ya liboso communication à président de la République oyo lobelaki rentrée scolaire pe effectivité ya gratuité et enseignement. Président de la République a saisi cette occasion ya ko rappeler engagement na ye ya ko faire évoluer éducation pe ko sa na yango priorité yango ezali ko traduire instauration et gratuité de l'enseignement na ba école publique nyonso pe ko valoriser formation professionnelle. Atalisaki ko rentrée scolaire ezali prévue le 4 octobre oyo environ 2 millions de nouveaux inscrits bazelami pe constant positif et salemi que ba effort réalisé na gouvernement Sama Lukonde ezali moko ya ba point ezali ko sala que gratuité enseignement et tambola kitoko au-delà na nyonso programme ya gratuité atteindre objectif na yango 0 paiement par enfant congolais, amélioration et infrastructure adéquate pe lisusu ba conditions de travail ya ba enseignants ezokoma de plus en plus kitoko. Naboé, président de la République, a sengaki na ministre de enseignement primaire, secondaire et technique pour renforcer collaboration na ba administration pour améliorer partage information peu gestion ya ba base de données pour na kolongo la situation au ya ba école top enseignant fictif. A sengaki sous ba introduire concept et mesure ya ba résultat pour développer culture moko ya pilotage pe transparente pe redevabilité na o etali bongo nyonso ezali kosalema kuna na kati ya ministre ya enseignement kasi na nyonso. Président de la République azalaki très satisfait na année scolaire euti kosila pe alobi que gratuité de l'enseignement enfin ezali kokoma palpable pe vision na ye ezali kokokisama. Point ya mibale quand y a ba violence pe ba abus sexuels commis na ba agent et organisation mondiale de la santé au ezala qui dévoilé récemment. Président de la République a s'exprimé qui pe atel sa qui indignation na ye suite ya ba kawana pe asengaki que justice et salema pour que batuana ba futa na o ba salaki na jeune fille congolaise wana pe asengaki na ba organisation internationale ba lolenge kani ko tala pe ko yeba lolenge batna bango ba se comportaka surtout na mabele ya Congo ya misatu objectif ya ko améliorer climat ba faire et l'Obama qui pe pour chef de l'état azali ko sa na ba faire top investissement moko ya ba priorité na ye pour na ko senga que bon emploi et à la meke bana basi pe mibali ba jeune surtout baza na emploi pour que mboka na biso et kende liboso. Situation ya assemblée provinciale Équateur pe l'Obama qui chef de l'état asengaki na vice premier ministre ministre intérieur sécurité pe décentralisation a diligenté enquête pour na koyeba ko sala lumière na ba événement ezali ko salema ces derniers jours pour na ko établir responsabilité kuna na assemblée provinciale Équateur. Situation ba étudiant congolais bloqué na aéroport ya Belgique pe l'Obama qui chef de l'état asengaki na vice premier ministre ministre des affaires étrangères ya ko approcher ambassadeur ya royaume de Belgique accrédité à na RDC pour na ko exprimer total désapprobation na bango na acte oyo pe bazali ko exiger libération immédiate ya ba étudiant wana pe bazonga awa na mboka na biso. Point information wapi ministre moko la moko a défilé qui pour koloba likambo etali secteur na ye ministre de la défense nationale lobela ki ezali bongo situation sécuritaire ezali ko demeurer calme pe sous contrôle ya ba force de défense de sécurité ezali bongo ensemble ya démocratique du Congo FARDC ezali ko continuer ko bunda pour la kozongisa kimia. Évolution à pandémie à COVID-19 ezali relativement calme ezalaki maloba ya ministre ya santé publique hygiène pe prévention ou adressa qui évolution à situation à pandémie koloba que depuis un certain temps baka ezali sous mingi te kasi population et sengeli éveillé na ba mesure barrière pe lisusu ba kende ko se faire vacciner pour toza déjà na 4 sortes ya vaccin en mboka na biso yo moko pona tuna ba information pe se faire vacciner pour na ko éradiquer totalement COVID-19 en RDC.
Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement et établissement public pe lobamaki 22e conseil de ministres oyo esukaki na kosenga ba warrior ba travailler le sous makasi pour l'intérêt à population pour tobo sanitaire que gouvernement na nzela ya ministère ya économie ba signé ki contrat pour na kosala ko biloko kolia mingi bampiodi eya ebele ana mboka na biso yango ezali déjà na nzela pe ba fait au gouvernement elaki que population ekolia ekosepela po nyonso esi ezwami nyonso esi ebongami. Kinshasa eleki partout. Commencé à 11h24. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h14. Ministre ya Petentik Mwana Mboko Augustin Kibasa Mali bazaki na séance de travail na délégation moko ya entrepreneur suisse Global Messenger Service spécialisé na messagerie. Natasia Tapona ba détail. Toujours on a souci à relever niveau et secteur il y a ba nouvelle technologie de l'information NTIC na République démocratique du Congo. Le ministre ya tutelle Augustin Kibasa Maliba a azalaki na séance de travail na délégation moko ya Global Message Service o ezalaki conduite na mwana mboko a Frank Tenda Ilwaba consul ya République démocratique du Congo na Birmingham. Délégation oyo ezali ya ba investisseur suisse spécialisé na messagerie ba yaki ko présenter na ministre Kibasa Maliba projet na bango ya mettre fin à la fraude et à la messagerie. Oui, les projets déjà en soi, c'est un projet qui va réellement... Projet Oyo Nangomoko ezali projet Oyo eko faire bénéficier Mboka par rapport à la pertinence Oyo Mboka ezali ko perdre dans le secteur de la messagerie. Et dans l'entretemps, ba taxe pe eko mata na ngambu ya ba opérateur pe eza ba recette ya bien pour Mboka. Ce sont des recettes frais pour le pays. Projet Oyo ezali projet ya Charles Abchurch, administrateur général ya Global Message Service. Ezali très réaliste et ezali ko permettre na l'état congolais azwa misolo et belé na caisse na ye. Donc ce que nous avons proposé, c'est de combattre la fraude. Donc Oyo biso to proposer ezali ko combattre fraude na ba messagerie internationale, ko protéger réseau na réception ya ba messagerie. Qu'on s'assurer que ba message nyonso efuta ba propre tarif na yango leur propre tarif. Etikali sikoyo kaka implication ya yemoko bizi ya match ministre Kibasa Maliba ministre ya PT1 TIC pour la matérialisation ya projet Oyo Kinshasa et partout. Honorable Kajos Mafolo Eli ya Kinsenso atongela ki base na ye 5 points wapi inauguration esalamaki mokolo ya lobby vendredi 1er octobre 2021 liboso ya autorité ya ndenge na ndenge Naomi Pilazaki wana pona ba détail. Commune ya Kinseso évibraki na rythme ya batambour, danse pe cri de joie vendredi 1er octobre 2021. Yango ezalaki na occasion ya cérémonie ya inauguration ya 5 ponts mobimba construit na fonds propre et honorable Kajos Mafolo Kasinzi Soso Pembe Eli ya Kinseso. Cérémonie yango ezwaki participation ya président ya ensemble provincial ya Kinshasa Pasteur Godem Poi, il y a quelques élus provinciaux, et sous ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya. Si mayamo de circonstances pe maloba ba kondi toyemba ki hymne national un temps délégation à autorité ba inauguraki pomoko sima mosusu ko banda na veni Kodia Ndinga, Mongi, Makengo, Penga, Munda, nyonso na quartier Dingi, Bapon Olo, eye commettre fin na ba inondation, pe ba cauchemar ya makasi, o esali maka awa, na commune ya Kinseso sima ya mbula, na esengo wana, ba na Kinseso, ba communica ki boye. Yaya banda na yana debono. Na tikala komon honorable lokola Kajos Mafolo te. Son excellence yaya to mesana na bapotopoto banzela soki aveni wana ebukani terrasse etolemi ya munene me mutu akotongela biso lokola Kajos atikala kobota mateso ko mukie yaya mbala liboso
tika aumela bokonzi ye penza mutu lokola ngai na pesi ata dimanda tozala kaka na ye banzele bongi abonisi biso baveni bapo ya kitoko tozoleka mwana moke mama papa bebe aza na facilité ya koleka na baveni na biso mais liboso ezala boye te liboso etikala kozala boye te en tout cas na félicité ye papa umela na yo nzambe apambola yo tozalaki na baproblème ya bapont bama ezotuna na baterase moya kolekesa tokolingo baluka bokemba na balabala nsima mokoleka te bato basali bavetara bakuko basala biso mambo te mais na susi ya peuple azalaka nango nokomekaki bakolo avita ya kosala biso ekisabia 5 mpo na malamu lelo oyo na kisasi kokota te atrape babiloko oyo asali bato basala ba 18 bakuko bakokosala biso mambo ya sala te yango wana toye koremercier par rapport ya initiative oyo azwi alalisi bafamille nzala privilégié na biso peuple par rapport ya famille komona esengo ya population honorable Kajos Kasinzi asepelaki na baœuvre oyo mpe solution apesi na base na ye oyo eza effort ya gouvernement provincial te ou bien effort ya assemblée provinciale te eza effort personnel d'un député provincial ata oza na motema mabe ndenge nini puisque mpo ndenge asala yango boye elobami te ke bato bakoleka kaka bato ya idps te na bao na boye kotanga bakombo bakolekao ok boye nde ezalaka awa salasala nde lobaloba te bana Kinseso balobi boye honorable Kajoso soso ya pembe dondwa na yo oza na 10 manda kutu konyokoma na yo te na bakampagne mpo baœuvre na yo ezoloba moko te na Kinseso Kinshasa eleki partout. Ministre à EPST Tony Mwaba remettraki ba CD ya ba résultat examen d'état na ba opérateur ya télécom na occasion ya ko lancer projet Santed. Image et commentaire Nelema Oyo. Toutes les décorations. Diffusé en direct, il y a Edic Télévision, cérémonie officielle, il y a remise, il y a CD, il y a résultat et examen d'état édition 2021 et Salemi Lelo, jeudi 30 septembre 2021 à la ville province à Kinshasa. Raison d'un événement Yango, ministre EPST Tony Mwaba a répondu qu'il y a quelques questions pour nous éclairer. Population quinoise yambo ya ko remettre en main propre ba CD ya ba résultat ya exeta 2021 na ba représentant ya ba réseau ya communication au bazala qui présent pona lelo seule province ya Okatanga nde ekozala servi peu publication ya ba résultat ekosalema progressivement kasi Kinshasa ezali dernière province na liste ya publication ya exeta édition 2021. Édition Oyo et na innovation monene na nzela ya projet Santed de wapi lauréat azali na possibilité ya kozwa pe ko imprimer ye moko diplôme na ye per du sous attestation provisoire de réussite na lisungi ya plan oyo numériser processus d'obtention ya ba attestation provisoire de réussite pour na lutter contre trafic ya ba faux documents. Pascal Kaniki a expliqué. Tu bien être gratuité déjà c'est bon. Si le chef de l'État a une qualité d'éducation, et le chef de l'État est soutenir la BISOP, à Sengaki, tu accompagnes le ministère de EPST pour qualité d'éducation et malam. L'éducation est la qualité malam. Pour te produire un cadre bien à pays. Pour tous travailler dans la télécom, pour la technologie de pointe, donc tu travailles au niveau de la sécurité informatique, donc tu protéger les documents. Pour qu'ils aient la même impossible à falsifier. Première chose, le projet Santed déjà ministère d'abord à poste télécommunication et nouvelles technologies. Donc on est passé par études avant même gouvernement qui est en place, le ministre Gibassa pour être à wifi na ba école, na ba commune, mais na ba école peut déjà déployer 300 sites na ba intérieur à pays pour na wifi, pour na lutter contre fracture numérique, pour na ba kota na contenu na biso faut internet paix. Yango ministère a peut être azoya ko appuyer ministère de l'enseignement supérieur na enseignement primaire et secondaire pour na ko connecter na nubantité wana rôle na bango. Maintenant ministère de l'éducation azoya yemoko po cha contenu na EPST tozocha ba contenu le quoi attestation de réussite et ça contenu est en inspection générale. Voyez votre travail na ministère de l'enseignement pour contenu en ezala pour na ba population. Ministère de l'enseignement supérieur chef de l'État, par exemple, à l'obis, c'est gratuit.
mais sikoyo soki syllabus ekomi gratuit bakokota na syllabus ndenge tozwi sikoyo tobi ok tokotia syllabus wana mpe kaka na Sinted to baétudiant bakozwa yango gratuitement na Sinted yango tolobi ete eza mpo koaccompagner qualité ya éducation tozo soutenir démarche ya ministère ya gouvernement ya chef de l'État mpona komema qualité ya éducation na kati ya bainstitution na biso na kati ya système éducatif na biso. Naboye ba résultat exeta édition 2021 ezwami déjà pe ezali disponible na ba réseau ya communication pe chaque réseau azali na particularité na ye. Bonne chance na ba lauréat nyonso ndenge lobaki ministre Tony Mwaba. Kinshasa ezali RDCT donc édition oyo publication et bandi na ba province notamment na Okatanga. Pe Kinshasa ezali na ba échelle ya liste ya ba publication exeta donc asengi patience na ba finaliste kinois. Na même occasion, patron ya EPST a confirmé que rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 et concerne bongo lundi 4 octobre prochain. Donc, parents déjà babongama po année oesili pe année mususu ekobanda 2 le lundi prochain. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili ozo célébrer journée mondiale de la non-violence. Awa image pe commentaire et pesami na Naomi Pila. Le 2 octobre à chaque année, mokili célèbre la journée internationale de la non-violence. En juin 2007, Assemblée générale ya ONU a décidé de célébrer journée internationale de la non-violence le 2 octobre à chaque année, jour et anniversaire ya naissance ya moko ya Baibabunda. Pour na likambetali bongo non violence bango babande ko souhaiter ko rendre hommage na action ya secrétaire général o akufaka le 14 juin ya même année. Ni occasion ya journée le lourd réflexion moko epesama na Assemblée générale ya Nations Unies wapi ba proposa ka 8 grands axes pour na koluka ndenge nini ko installer non violence pe culture ya paix. 1 ko renforcer culture ya paix pe éducation na yango. 2. Promouvoir et développer l'économie sociale peu durable. 3. Promotion et respect à droits de l'homme, égalité entre hommes et femmes. 4. Participation démocratique. 5. Développement et compréhension, tolérance et solidarité. 6. Soutien à communication participative, libre circulation et information, connaissance. 7. Promotion ya kimia pe ya sécurité internationale yeba que motoza pembe na yo azali pe na makanisi na ye kasi esengeli ko se mettre ensemble pour na kondima o moninga mosusu azali babengaka yango bongo tolérance bakisela yango solidarité peut faire play pour que moko na moko azo esika na ye na société tokokani te kasi esengeli ko bika esika moko pe ko promet non violence. Journée à l'élo à non violence et ezali journée à réflexion pour na koyeba kotia kimia bisika bonso batu bazali na bamboka na bikolo na ba continent to pe la mokili mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Plus besoin ya kobima libanda ya mboka pour na maladie nyoso ya misu to pe opération nyoso ya misu pour Ariel Optique déjà aya na solution soko koti oza mobimba. Na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa donc ça ne sert à rien que makanise zala kaka na poto. Donc baninga wana bayeba que tokoki kosala chirurgie arrêtée na mboka na biso. Ya cataracte na ndenge tobengaka yango avec na laser. Donc tokosala yango sika na mboka na biso de façon permanente. Donc ozala te que tozela mikolo ezali ebele tozela tobenga moninga non siko tosala de façon permanente awa na kata mboka. Donc baninga soki bazali na ba patient oyo balingaki bakende problème à visa problème à transport toko sala yango na mboka na biso. Pona nini balo
balobaka mwasi ata aza na bomengo mingi ata aza na bamapangu aza na bavoiture kasi soki aza na mobali te eza souci ya mikolo na mikolo boka ndenge bakino bareagisaki awa na micro ya Peggy Ilunga. Libala eza union oyo esengisaka bato mibale bayebana de façon officielle wana selon mibeko wapi bakufonde pe ya bango famille. Libala esalaka ke bato mibale base compléter yango ata Bible ye moko elobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mobali akotika libota na ye pe akosangana na mwasi na ye bango mibale bakokoma mutu moko pe bakoformer ya bango famille. Mwasi aza aide ya mobali wana nde Bible zo recommandé yango mwasi ata osali ba classe ebele okomi na yo na bambongo ebele soki pona yo mobali aza tina te yebaki oza sans valeur pour kozala respecter te vie na mobima. Lokumu ya mwasi ezalaka nde na kati ya ndako ya libala kasi ya pasi ezake basi mingi soki amoni ki akomi na bambongo na ebele pe na nzela na ye azokutana na mibali oyo baleki ye te akomi komona mibali nyonso kaka na se na ye peti na moko te akomi na ye kopréféré asala baaffaire na ye plutôt ki azala pembeni ya mobali to pe azala na ndako ya libala oyo mobali akobanda kopesa ye baordre. Yango magazine KNB News ekitisaki micro na ye pona kotuna na bakinoa soki pona nini balobaka ke mwasi ata aza na bambongo ebele kasi sa mobali eza souci ya mikolo na mikolo. Mwasi aza aide ya mobali. Mwasi soki aza na mobali te ezalaka vraiment na valeur te. Eza pe ebani na biso te ebani na bakoko. Valeur ya mwasi ezalaka mobali. Mwasi soki aza na mobali te esengaka ifo mobali aza pembeni na ye pe sa poids. Zomona taka ndako soki ozaka mama na bana ezalaka na mwa poids mosusu. Soki papa azali ezalaka pe na poids mosusu. Valeur ya mwasi ezalaka mobali. Eza wali nzanza ebonga na couleur na langi. Donc mwasi ebongi ma azala na libala. Wana elobama bandaka la banda ya Bible. Na bakoko na biso balobi yango. Donc mbongo ya mwasi esenge na mobali pe wafani naye. Ndeko pese mwa lokumu. Elingi olobaki mwasi faza na mobali. Fazangi mobali donc aza pamba. Mbongo na ye biloko na ye nyonso eza pamba. Faza na mobali na ye o azalaka na ye. Ndeko pesa ye valeur na société. Soki ozwi mobali te yebaka yango oza sans valeur partout, même na lola, même na lifelo wana valeur te. Sala effort ozwa mobali na yo apesa yo respect na famille. Bon, soki na otala vraiment ebandeli nzambe ntango asalaki mokili asalaki mobali nasalaki ete sambabe ezalaki mwasi. Po soki tozongi kaka na bible tukulu na bible na Genèse 2:18 bible eyebisi biso l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et bébé, devenant une seule chair. Et là, comme les a initiative na biso batamokilité, nous avons payé mon comme tout, à Tinda et l'autre année à la bongo. Vraiment, ils ont le mot automatique. Il y a un monde à monde, babalon y a que moi si soit à mobilité, à la valeur. Mais ce n'est pas que là, comme les a l'initiative, il y a pour le créateur. Il y a un monde ils ont valeur makasi. Réponse na vraiment ya malamu on azana ngo yango. Tomona ngo tota mobali mwasi azaka balare danser mais mobali azate pesa ka pasi. Pesenga ka mwasi kozana mobali ata mobali na lare te mais bozali po ezaka mwa bien. Siko yo zala lare mobali azali te pesa ka bien te. C'est parce que depuis le jardin d'Éden Nzambe akanisaki likambo wana Adam azalaki ye moko me ntango amoni ke banyama bazalaki nkoi ya mobali na ya mwasi éléphant ya mobali na ya mwasi Nzambe alobi mwana nga kuna aza na mawa mingi tika nasalela ye une aide mwasi alinde mosungi aide pour aider le mari yango wana ozomona lelo oyo mwasi akozane na mbongo ndenge otunaki ndeko kuna akozane na mbongo me valeur ekozala te il faut azalaka na ndako ya libala po epesa ye sikoyo valeur eza mpe lokola mobali eza un peu vice versa oza na mbongo no ebele oza na mwasi te okozala mpe na valeur te babando benga yo bakombo ebele bakokalifie le mosu oza na femme de nuit omoni babiloko yango meme mwasi oza kitoko ozongala mwana mbongo na bajip baloba le mosu wana mobali ya tatu wata ozomona donc mwasi esika na ye mpenza ezali ndako.
libala epesaka mwasi valeur yango kutu na kaba koko na biso bawanda ko mona importance ya classe te na mona mwasi po bayebi ke valeur na yeza na libala kasi ndenge monde évolue déjà tout ba comprenant importance ya betide pour la mutu nyonso donc mobali to pe mwasi azana droit ya kosa betide na ye pe koluka mbongo kasi koluka mbongo yango ezala pembeni ya mobali na yo po mbongo yango pe ezwa valeur. Kinshasa et l'équipe partout. Édition na biso ya mokolo lelo esuki awa merci na bino nyonso bozaki libaku ya kolanda kani be news ya mokolo ya lelo kasi na bosa na te kopesa merci na équipe technique et rédactionnelle o basaki mosola kitoko na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka régie et Simba Maki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasi na bosa na te ko souhaiter bino kimia na mabota na bino pe weekend elam. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.